Na molulu ya mokolo ya mokili mobimba ya makoki mabasi moyo mokembela maka moko ya mwambe ya sanza ya misato mobu monso misa mia botondi mibongisamaki lokola elembo ya matanga na cathédrale centenaire ya eyamba ya bamishoni na Kinshasa. Mokolo mwango mokumisamaki na mobu moye na mama na likambo ya molongo kotia makasi na bomati bwa basi pe komema yango na lombango. Zoka nene ekolo Congo démocratique mama na likambo ezalaki kobakisa makoki masengeli bana basi na kimia mpo na Congo epai bokokokani bozali tolanda boko na basi baye bazalaki na milulu. Eloko tokoki ko retenir biso ba maman congolaise toye to sangani lokola moto moko parce que maman ndabota mwana maman nda okara ya kobota toni toyesa bango ke tozana bango elongo riban oyo totie rose ezolakisa mwasi signe oyo totie ezolakisa solidarité baza violé baza traumatisé. Nous avons ensemble, c'est notre soutien. Donc, 15 millions de l'embi, Zambona côté Makamabiso, Pandabamiso, Koufi Mingi, Lele, Zambe, la justice na ye, Batunio, ça contre Biso, Namboka, Zamba, Pesa Biso. Biso tasala ki forte, toza la Congolais na mboka oyo, Zambe nde mutalingaki, na banguna, Nicolas Richesse, bakoma ko boma biso, makila zotanga, bango bazali bambongo, bakoma ba millionnaire na makila bana Congo. Toboyi lobi toyoka lisusu frontière polele. Frontière polele toboyi tolingi bakanga frontière. Frontière ya Goma na Rwanda bakanga ngo. Ambassade na biso ya RDC na Rwanda Kigali ekangama. Po tozana kati ya bitumba. Tozomona te pona nini biso tozana bitumba jusqu'à lelo. Ambassade na biso ezaka polele na Rwanda lingelo banini 30 ans yangoyo bakanga frontière biso to déclarer guerre contre le Rwanda. C'est le moment de la guerre. Nangambo na ye mokambu ya société civile ya RDC Irene Ndaya amonisaki bozangi kosangana ya communauté internationale na likambo ya ekolo Congo démocratique. Nous rappelons que le monde tozali kokundula ete mokili mozali na makambo malolenge ya mai mazali koleka na RDC. Tokangi miso te na mai mazali kosalema na Ukraine pe ndenge nini bokoki kokanga miso na mai mazali koleka na RDC. Ezali politiki ya bokaboli na makambo mabale makokani. Na molulu ya losambo ba ministre ebele basanganaki kati na bango ministre wa Yambo Jean-Michel Sama Lukonde. Nakanisi ete boleli ya mabondeli matindami awa makoyoka manantina ete makelele maminduki masukisama na este ya RDC. Boseng mission mpona kosunga baye bazwami na pasi na este ya ekolo Congo démocratique bobandaki na suka ya molulu oyo ya losambo. Uto Kinshasa André Ndambi pona VOA Lingala.